bandeko babolingo soki biso tolobi oyo tolobaka bino moko bouti komona ndenge bato bamibengaka ete bapaster bavanda na bible mikolo na mikolo batangaka yango butu moi me tala ndenge bauti kotata bana tala ndenge batata bani bandeko kokamwa koma yo paster okende koloba ete baye baza kokende kotanga bible mpo bayaka na bakestion mpo bapiége biso me kokamwa ezali neti ingénieur ou bien savant moko asali voiture na ye asali bashema na bashema wana asala ye nde moto akreaki yango sikoyo bato baye babandi kotuna savant na mituna na kati kaka ya buku oyo ye asalaki mpo ete ide ya voiture wana ebima savant wana akomi kobeta monoko kokamwa ndenge moko mpe tozali komona na bapaster bino bato bolobi o nzambe apesa bino nguya nzambe alatisa bino nani nguya ya molimo mosantu bino nde mutu bozali na yango bolalaka na molimo mosantu mpe bolamukaka na yango bino nde mutu botyaka bato maboko mpe mpona kopesa bato ba molimo mosantu ndenge nini na badeba ya boye boza kokoka kodefendre liloba ya nzambe te kokamwa yango na tolobi ete bapaster oyo mingi batangaka na bango bible lokola journal epuis bakomprenaka yango na sens na bango tala moto ayebi bible malamu un musulman tala ndenge azali kodécortiquer bible tala ndenge azali kodécortiquer parole de Dieu tala ndenge azali kofaire montrer na bapaster non ndeko toboyi te liloba na nzambe ko ata balobi ezali mystère mais ezali na maloba mosusu Jésus alobi ezali clair oyo tokoki kopase de gauche à droite te ezali komona na bandeko ezali pasi mpe mawa yango wana tozali koyebisa bino bapapa oyo bino bandeko oyo bopanza bafamille na bino mpona bamakambo famille noko wana yokanaka na yo te bokendeke suku na te bandeko bozongana na bafamille na bino ndenge bozalaka yango wana biso toza kolela ezala ta lokola bato ya baeglise lokola ya bamama olangi oyo oyo banani il faut bato wana nyonso kopasaka bango na badeba ya bopona kotalaka ndenge nini bango bato balobaka nguya ya nzambe oyo baza na molimo mosantu il faut totalaka mpo ete jésus apasaka mpe na teste wana jésus teste na ye ezalaka ndenge nini banganga nzambe baye na kati na fulu ya bato bayokani bapompe question mpo na nini bapiége mais nzambe aza monene jésus oyo azalaki na nguya ya nzambe jésus mbala moko arépondre bango na question wana mpe basali na nzambe trouble bango bake na pembeni balobi moni teke na ndenge alobi bo soki tolobi bo ekopesa bo soki tolobi bo ekopesa bo donc omoni déjà question batuni jésus motuna jésus azongiseli bango lisusu réponse mais bango sikoyo bazangi eyano ebongi ete bino mpe boza na molimo mosantu pourquoi pas bino bokoki kokopie jésus yango tozoloba ete basali na nzambe na Congo ata moko akopie jésus aza na ye te bandeko oyo ngai naza koloba soki nzambe akocontredire ngai alors que nzambe ebongi arevele bato mais oyo ngai naza koloba ezali révélation mpe nazali na molimo ya nzambe mpe eloko naza kolakisa bino baimage oyo bouti komona ezali nde molimo ya nzambe ezali kati na biso yango ete tozali inspiré mpona kolakisa bino yango parce que koma mutu oyo oza kolala na bible olamukaka na yango otangaka yango ntango nyonso mais ozali kokoka kodefendre maloba ya nzambe te olobi ete jésus azali nzambe paster alobi bien jésus azali nzambe mais ntango akomi kaka kotanga bible na kati ya bible kuna aye kotombe esika oyo jésus azoloba ete papa na ngai oyo amoni ngai amoni nzambe donc liloba oyo ngai nazali koteya ezali liloba oyo ewuti epai ya papa na ngai mbala moko paster ozali confondi donc jésus aza kotalisa ete azali envoyé de Dieu mais azali nzambe te yango ete tolobi ete bato mingi batangaka bible lokola bato bazali kotanga kaka journal mais sikoyo bato mingi nzambe azali kobimisa bango polele lelo mpona nini mpo ete bazwi bible wana basali yango sous forme yake basalaka mbongo na nzela ya liloba mais tolobaki yango ete temps oyo ekomi temps nzambe ya kolakisa bato bandeko babolingo boyebaka yango liloba na nzambe oyo
ezali bamindele nde bango bato bamemelaki biso yango na mboka. Mais tokóma kokamwa lelo mwa mutu moko komona soki amikomisi paster na Congo azwi mwa ngenge ala asali bamakambo alobi bandimi basali mwa cotisation baso na mbongo kaka ya bandimi wana asombi billet avion ake aluki visa azwi après atelemi liboso ya bato nzambe atindi nga mpona akende koteya na mokili mwa poto botika lokuta. Après akozwa ntango aye mpe awa ala ya bandi kote ya lobi soki elengi ya poto ekoteli yale paster alobi non molimo nzambe lobi fona tikala na poto. Après akotikala ndeko tango mpe akotikala vise etoboki tango vise wana ekotoboka boyebi eloko nini ekomaka après paster okomona bakomi koinitie paster il faut bwaka ngunda okomona paster kaka le même paster waza na molimo na nzambe tozongeli yango lisusu molimo na nzambe nguya ya nzambe. Mais paster wana akomi kozukende kozwa cour ndenge nini ya kobwaka ngunda bato oyo mpe bazali kolekisa ye esika bato batindi po ete baprepare na makambo ya ngunda banani bapaye bato bazali koloba ete bango nde bato ya mokili kokamwa. Okomona peut-être bazo préparer paster okoloba te oyaki date boye alors okoloba ke ubia tangu sikoyo ba soldat na Congo bayaki na église na yo balingaki bakanga yo opesaki prédication moko boye banini bandeko na toujours sabino ya solo soki lelo balobi ete bazwa bangunda ya bapaster ebele babwaka awa bandeko babolingo balobi barevele bino bamakambo bapaster wana baloba non na banzi mutu moko azasu na posa kosambela aza te paster azobwaka ngunda me abwaki yango na kombe église non bayaki na église na ngai basoldat bayaki koluka ngai bakuti kaka bandimi bazalaki na veye alors bakangi bandimi mosusu apres ngai esika nazalaki ale baye sikoyo kosignale ngai sikoyo nasali mbamo na kati si Brazzaville butu oza kokosela bakonzi ya Congo makambo. Bandeko babolingo yangana tozoyebisa bino tala mutu aza na molimo mosantu akendeke na banzela ya buzoba boye te ezali kaka na bato oyo bazali oyo tomoni mpenza na Congo na ndenge te tozali kotemone yango mpe lelo bato oyo bazali koteya liloba na nzambe oyo baya bateya liloba na bango bazongi mpe na ndenge ya bien tomona yango kaka frère Patrice na oyo mamo ayembelaka nzambe oyo nani Lor Mbongo kaka bango nde tomona baya na basali ya nzambe mosusu mpe baya bateyi liloba na bango bazongi. Mais bamisusu baya awa bakota nzela ya makambo ya ngunda banini un vrai pasteur yo mutu olobi oza na molimo mosantu okoya koleka kuti na basheme ya nini te soki omoni paster akomi koya na basheme akomi koya na banzela ngunda oboye akomi kokenda makambo ya lokuta yebaka ete molimo mosantu eza susu na ye te kotako akende kosamba kuna na makambo ya ngunda ntango aza koloba makambo ya lokuta donc koloba ete molimo mosantu mpe evandi na kati ya bainterview na yo na makambo ya lokuta aza koloba bapeuple congolais ifo tofungola misu il faut kolakisaka bato sikoyo bolumbu na bango polele soki to bozali kosala boye bokomona un jour Congo na biso na ekokende liboso Congo na biso na ekokende mais soki boza kotika kaka ke mosali na nzambe ozobanga yango na omoni place mpenza ok ndenge mpo ozomona ndenge babelge bayaki kokolonize biso colonisation yango sikoyo ekoti nde na kati ya baeglise oyo bapaster nde sikoyo bakomi kokolonize bato na bahistoire na bango ya lokuta mosali na nzambe papa oza kolengalenga non ozali na likambo tuna paster omoni clair te non paster likambo namoni yango clair te na bible elobi boye ndenge nini yo oza komemela biso bo soki toza kotambola bongo bandeko tokomona ete Congo ekokende liboso yango ete oyo tozalaki na yango wana totelisi bino kaka mwa moke mpo tolakisa bino ete bato oyo balobaka ete baza na molimo na nzambe baza na molimo na nzambe te baza kotata bana mutu aza na molimo mosantu bokosentir mais ekomi nde sikoyo bato oyo bango babengi bato na mokili bamusulman bango nde sikoyo bakomi neti baza na molimo mosantu bango sikoyo nde baza na molimo oyo ya bato ya mokili kokamwa bandeko yango na tolobaki yango ete bato mosusu bakokanisa ete biso bato ya Zoumel 1000 tozali wana mpona koloba n'importe quoi non ndeko nzambe apesi biso sagesse mpe intelligence vanda kanisa landa babiloko tozali komona ete
nzambe quand même apesi biso pe molimo ya solo kati na bato.